soki bapona yo lelo toponi Concept Touch TV, la chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements. Donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour voir événement politico-social, yambo cannabiso culturel, yambo cannabiso, beau s'abonner très massivement na Concept Touch TV. Concept Touch TV et outil musika et ye bambani pi biso tout au côté bokoto et belé pour bon na biso ba oyo. Concept Touch TV to ponio. Kagesho, namoni uza un peu. Non. Naza ça va. Gloire à Dieu. Naza ça va. Gloire à Dieu. Boni la sœur. La sœur elle va bien. Mais oya boni la peau. Ah ok. Maman peut. Moi maman à que ça wenzi. C'est bien. Ça s'appelle le roi puis maman Zate. Tout se va calmement. Na vraiment na sangmo kwa malamu. Kolobana yo ke Nzambe ou to bondelaka Kagesho ayokaka pe ayanolaka. Nalobi ayokaka pe ayanolaka. Lorsque Nzambe ayokaki ba cri ya bana Israël, Nzamba lobi je vis la souffrance de mon peuple. Comment Nzambe est allé de part et à cause de l'action et la délivrance pe ya récite. Alors au moment où Nzambe sayo pendant qu'il est na montagne, Dieu m'a parlé. Les hommes moutunions sont comme le Dieu m'a parlé pour influencer Batou. Mais ceux qui t'ont influencé Batou, mais Nzambe a influencé. Il y a malade Moza Kolobaka ou Nzamba Lobi. Et ceux qui Nzamba Lobi, dengue Papa Nangai, Samuel, prophète Samuel et Nzambe, aux États-Unis, Pasteur Nza ou son Nzamba Lobi na Lobarte. Et ceux qui ont prophète ni kolobate nion son Nzambe pas lobela kayo parce que o muninga Nzambe te alors barana na ye pour l'intérêt ya yo prophète était premièrement mais ya peuple na ye. Alors ceux nous à la bref na kolobana ke Nzambe a salué makambo belé Nzambe a pesinga assurance qui a commis un souka de devant sa vie na yo. Ceux qui sont vraiment clair que le Nzamba est bisinga qui Nzao na salé les frères Gesho. Nzamba c'est salé les yo. Na yi makambo zo le kisa siko te na éviter tap ni yo komi nango mais nga na za na assurance que Nzamba na ngasi sali. Nzamba pambola yo. Dadi. Nzamba na o sambelaka. Ezala solo ayoka ka opia ya nyaka. Amen. Dadi. La santé et délivrance on a le na 3h du matin. Gloire à Dieu. Qui me bali nanga le na 3h dati. Gloire à Dieu. Réaction nayo kango il y a longtemps na 3h du matin na moni qui na taka mobali lelo. C'est et ba yekinga sous forme de songe ndina zo lota na surtout qui na moni yango. Et na moment la fukami na zo bisaki matondi kuna ko bisa Nzambe apambola yo oyo tika kibiso te ko chabiso na mabondeli et qui lelo ayanoli travers ma bonne ligne dans Nzambe ya sibiso yani Nzamba continue de pambola nanga sengo makashi nazo ibandenge na kokiko ko exprimer joie nanga te na réaliser les sous que notre Dieu ne ment pas. Nzambe na biso akosaka te atikala kokosa te pe akokosaka te. Na oka bato balobaka jamais te na vie mais Nzambe na biso a permettre biso de bakina akosaka jamais. Merci beaucoup Nzamba pambolo na nouvelle oyo. Et puis singa sous assurance, puis singa sous makasi et fortifier en fait et na lobby tout simplement gloire à Dieu et merci quand même la foi na yo. Vous avez vraiment la confiance en Nzambe Nzamba sali gloire à Dieu. Ils ont un soutien à la prière, la Bible beaucoup de c'est bien vraiment parce que la Bible dit sans la foi il est impossible de lui être agréable. Amen. Mais dans la foi tout est possible. Gloire à Dieu. Ngana so comprendre ange pourquoi on va répondre ngai te. Ngana balisi Naomi. Aza na Londres kuna na Luton.
soki aza na problème abengaka ngai nabalisi Alice Ndoyi na ngai mwasa papa Lando ye aza mosali na nzambe monene sikoyo yo mpe nabalisi yo awa soki oza na problème oya koyebisaka me sikoyo oyo yaki na bifunda na mwana nazoyeba te explike nga mama no eza nini mama na explike oyo nini comprendre libala ekufi omaka bengani ngai bukanya kutuka ninga aza bongo na eta na ya maladi omaka bimisi biso libanda alobi donc biso tobosana ye na vi na biso sikoyo mama na nga bato nyonso otangela ngai obalisaki Naomi obalisaki Intel obalisaki basheki na mvumi ngai oyo yebisanga nani nini ya mabe onga nasali mobali akomi kozonga ndenge alingi kofinga mwana ere nyonso nde mwana aza maladif ndenge aza utile te kolobaloba nameka koreproche ye donc neti azelelaki nga epuis akangi bilamba na ngai nyonso alobi na ngai ke eza mbongo na ye moto asombaki donc tumwa ndambo ya bilamba wana eza na valise wana omoni na ye nango mama eza ta malonga te siko nasani mama mpo kaka ngai naboteli mwana oyo azobela mwana oyo aza na sante ya bien te nde na ngai na mwana na ngai tokende kokufela na balabala etali ye te. Ça va. Ça va bien toi? Non, pas plus que toi. Hein. Nani? Mais évitez un peu. Et c'est vous, les allons se baigner pèse la lumière. C'est plaisir de les partager, mon chou. Mais plaisir, voilà ce qu'on dit. Tu vois, la thermomètre est à la plaisir. Nous avons sondé au comprendre degrés. Là, on attend à 45 degrés Celsius. Seulement. Moi, j'en ai 100 degrés Celsius. C'est trop. Messieurs, on m'a tous avec ta calvatie, vraiment. Tu trouves pas que c'est tôt? Tu as hérité ça de qui d'abord? Mais attends, tu sais que les hommes avec des calvaties comme ça sont des intellos. Bon, c'est ce que c'est dit. Hein. Mais non, j'aime beaucoup. J'aime ta calvatie. J'aime ton nez. J'aime tes lèvres. J'aime tes yeux. Et je m'arrête là. J'aime tout chez toi. Après, moi j'aime tout toi aussi. Et c'est quoi cette histoire? Oh, Mazita. On a dit comme si j'ai 14 ans. C'est pas ça. Comme si moi 14 ans. Non. Tu as oublié mon âge. J'ai toujours dans l'adolescence. Adolescence, je n'ai plus l'âge. Je suis 14 ans. Je suis à tes pieds, c'est la mère supérieure, il faut toujours. C'est quelle supérieure? On appelle ça une fonction. Maman pour l'autre. On appelle ça fonction, on appelle ça mon côté fonction. Tu poses le mien ici? Non, je dois rentrer. Réponse est ma, sinon. Répondre. Tu dors ici alors? On a soya mis dans la même chanson. Tu dors ici? C'est pas un problème. Avec moi? Tu es fou, toi. C'est quoi ça? donc azwi lokwa moto alokotaka nde kolokota bosani badepense asala mpo na yo mwana aza mwana eza makilane moto ezobela pambapamba ye so okosundula bino epa na ngai bongo moto naboti yo te naokombela ye te naokombela kuna mama omar azwa ngai lokola bokilo moko ya bamona o ngai nazomona epa omar azwa ngai lokola bokilo moko ya jololo te kobela mokanda eza mwana na epro bongo sikoyo yo na ye eske moto akoninga mwana bana kobela ye asalaka depense nazokendele lelo akende mokomi lelo nezosala nazoloba nazokendele kuna naochange ke elamba nakoma kuna epuis malade ya mwana eza nini mama? Malade ya mwana eza nini? ngako nzambe te mwana kana koyeba ndenge onganga pe te malade emonanaka te, malade ya mwana emonanaka te, makilaka ezokauka, aza pe anémique te, aza o maladie te, eloko te meloko maladi mukanya belaka eyebanaka te mama ngai.
forte fièvre kaka maman dit mana anja mono ninga zabo ba sali na examen ba sida ba examen le salami te bazuna ba examen nga ba sali ba examen ay motata na yo mari ba sali ata benga de fois yo kanga ngana za mama na ngana yaka kotala yo baluka te nga bamona lisusu nga wana na ye kozonga lisusu eza makambo toza na mokili ya makambo lokwa kombo na ngai te mama te nabengana nga ta sheki na mokenge yanaki ata kovanda ata na lopango ne oyo nano esili te mpona kovanda te mama eza kovanda na ngai kokende pai te po tovanda na mokanya nayeba maladi oyo abelaka oyo esilaka te eza nini Nous allons comprendre le maman problème mine. Oh, bana yeba yo non zala la joie était chez pas partager mon thé. Maman. Oh, na do ya tikambo nini bazala. Ngai na jo lamba ka kuna ti ma copine. Oh na ngai. Oh na. Ma copine ndenga vanda kana moto na ye. Abe ko sisona ka geso boy. Maman tenane pressé yo ngalikambo. Cette femme m'a soutenu. Merci. Elle m'a vraiment soutenu. Merci. Le pasteur nous a été ici, Dadi, avant de prendre la kitchen. Alors? Lelo? Vous avez qui n'a pasteur à Nzao? Oui, ok, d'accord, Wenze. Copine, elle a dit pourquoi. Et le pasteur est venu me dire que Nzambé a le bélier. Guérison est commis prêtre. Maman, il faut que ça il faut que croire dans Nzambé tout ça. Mais pendant qu'il y a Nzambé a le bélier guérison est commis prêtre, on a boutu à 3 heures. Maman, oui, puis quand on a eu qui nous bat dans la boutu. Yeah! Je te dis ma chérie. Jambe. Merci. Jambe merci na. Nami yoki lelo maman nami. Zambe. Ndenge boyo mukaka ntongo wana pe oyoki. Lito ni za kabusika. Gr. Bibima. Nyakamukala. Jambe amona meru l'éternel, jambe ta partie c'est jambe mama Esther ngoi musoko. Oh jambe ya dengo mama na maade bon jambe ya marimbo yo. Côté. Jambe. Jambe Emmanuel Mavungu papa la pesa yoni. Nzamba walo na pesa yoni. Nzamba bako kotika ngata mukolo moko tie. Merci. Amoni ma popini. Nzambe na pesa nzambe. Njambo yo asara kama kambo elekera kabato. Njamba makamba ko kamwa. Amoni popini merci mpo yonde moto zaki moboko. Moboko mpo na kotel misaye akende liba njambe. Kasa moni lelo Pikambote. Sincèrement mon amour. Maman. J'étais sincère avec toi. Ça y est moi baisse pas. Na moni comme na boningo. Ah ma copine na zana posa moto na ya. Merci. Ma copine moni tika boko ya koyo kamposa na miso na ngai. Amoni njambo ya sai lelo bikama ma copine za njambe na. Lokola njamba saite ajongisa ye na bo pikiriki ba bokundu ba mobali. Mama, gesa joba. Gesa joba yo mosi mosusu te o ngai katibo to nazaka na ye ngai nazaka na te o ngai patience sa mangba yonda joba mpo o esele kama to jongisa ngo yarite to jo kende kujwa fati ata mana gezu to ji fati mpo yo komi na mosi na ya mosi pa komi na mposa na yo e yo une tika ko ya mama bolo na ye jongi The King. Umeli ya. Bandu fandise ngaya wa zoya ikuti sipo. Kimone mbula te. Mbula bakuta na mbande kupiga na mbula. Bonde ile baka mbande. Inapola. Te nebyo ninga mingi panel se olala ki.
On a Samboula, nous lali. Ah, bah, t'as mis la tête. La lali, on a boulé tête à la mouka. Comment on a raté? On a monté la raté. La serre, on va bouler. On a lali, ça monte. On a côté les musiciens, nous allons pour mon hôtel, bah, t'es payé, bah, ça, on a créé différence. C'est une abo mot. Comment il va se faire? Ah, souki, on va pas la bête. Depuis jour on a encore ici ma pénalité donc si na kendaki na lobby ba na zo ba résultat le na ton na ba liquide vous là on est tellement bien fatigué le plus important c'est ça que pour ça tomber na ngai donc ça nga bien na moni nga bongo makasi bébé nga na ko kufa na mona yote taka na obela mais na forcer nzoto. Bon, on a quand même téléphone, elle a fait un téléphone, bah, belle. Est-ce qu'elle est comme qui au monde n'a pas dit? On te voulait téléphone. Maman, Naya, t'as dit que dans le maman, bonjour. Maman, ma classe n'a pas mot. Vraiment changé. Ça l'est bien. Ah bon? Pourquoi vu qu'il te bizarre? C'est bon, il faut qualité en fait. Est-ce qu'il s'est rappelé? Tu as levé ma bête. C'est normal, parce que tu as un maquillage, tu as un bon Mélanie. Yo bon on a. Neke. Yo bon on a. Ma pour moi là. C'est pas une neken gars. Ah oui, c'est non. Bon, table baisse équilibré quand même. Table baisse équilibré. Maintenant mais la chie pas me licher. Moi c'est le rencontre. Malgré mais là on mais toi même. Akaisa binako omela bibi ya na kama kai on mate ke ngala shine to kingala tele leyo kama ale kinanga ndama be kama chef yo servi bon ninga mingi yo ngala matoi balote babuno ya sema ngambal ba nga boy makai ngambal ba ya zawa tano za popo bagumo ngapali nga mobala kangala tinel moli kope te onga beta la kanga me nga hospital nga mbele be nga yo kanga kwa mo boy makofi olingote sopete ga nga mbala be na ko ikawa kwa na te o abiso bon to abiso beta bandolo bana fifi ya robeta excusez allô vieux naza lokola ma ana ko ya gambela ouais navandika na mosi nanga tozo moshi ouais na car ça va d'accord sora na monika na oyeba na mona ça va venir c'est là d'accord donc on a servi ça pour ma vie pour ça pour ma bateau ça les autres vous avez la posa masange anota mwana ba posa mais anga melaka lisu ameli 5 ene pas le moins à place pour que ça d'habitude mais la même bouteille non comme elle ta carton carton mais n'est qu'elle beto pe na port on a bien on dit on va t'aller bien ah yeko ve Chichi. Ouais, viens là. Et pour qui a je suis là. Ah mon vieux. Bonsoir. Dimanche Penzo Kimingai. Mais t'as la gana zagna madame. Bonjour Tansi. Moi c'est nga kangi ngai ça va? Tu vas bien? Bonjour, bonsoir Mami Boni. Docteur, vous allez bien? En tout cas, ce qui s'est rappelé le dimanche, donc la femme donc ça va tirer l'espace. Donc elle n'a pas raté na ya. Mais la moni basi elle est au lobby na zaki na femme. Non bon. Elle c'est yé ndeko ya maman. Grande sœur madame. Grande sœur. Et l'autre. Bah yépé. La grande sœur madame.
biso toza famille ye ngane toza tolandana po ye. On veut comprendre, il y a ça l'arabe, il y a ça moi. C'est un peu clair quoi. Moi qu'on me donne de l'eau. Vous voyez Loko. Non, ça va pour ça, mais là, je vais payer. C'est ok, non, chef, madame ça va? Dénoncer. Ah, Priska. Moi, c'est docteur Serge. Docteur Serge. Priska, ça va? Moi, c'est docteur Serge. Merci. Bon, il fallait ça la moto. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais là, t'as ça. Ok, commandez, je vais payer. Hein? D'autres, ne vous inquiétez pas. Parce que nous, tout ça, il y a je suis là. Complication, les gars, trop. Je suis là. Numéro, où est-ce que tu as pris mon numéro? Je suis là, pardon, s'il te plaît. Oh, je suis occupé. Si, Lélo. Ma grande sœur. Et madame, hein? Oui. C'est pas grave, vous êtes dans la vie. Jamais la vie de compliquer aux filles. Et puis, il y a un banité. Ah bon? Si il y a un banité, ça va, laisse-moi jouer les jeux. D'accord, j'ai confiance. J'ai confiance. Est-ce qu'on peut aller là où ça là soit tabac, soit Tingoulou? Moi je passe pas. Oh. On peut aller quelque part. Oui, moi je passe pas. On est dispo. On est dispo. On peut y aller. Avec toi, madame. Je le fais à ton honneur. Bien sûr, oui. La grande sœur à madame. Ouais. Ah oui. T'as l'honneur. C'est pas grave, tout pays, tout ça. On va traîner. Aïe, Bagadia qui est trop tôt, donc on va traîner. Oh, on est bien. Ok, faites l'addition, je paye et puis on répare. Ok, d'accord. Il finit ma bouteille alors. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On ne peut pas gaspiller à ce de-là. Messieurs, l'addition c'est combien? Nini? Maman, Nini? Mukane Karami. Karami. Maman, Ocha Maïté. Maman, Nabenga ba. Maman, bien aimé, ngana moni nzambe mususu Yesu kaka nzambe. Baby, oza motema mabe, otiki ngai, oza motema mabe. Baby, oza motema mabe, obomi. Yo Ritana! Yo! Yango Ritana mo so benga yo Ritana, on dirait chose, on dirait l'eau mo ça, bonne boye ko fifi. On vient là Ritana on dirait l'eau mo na bitenti, pour boye ko comment l'excès. Yo le bana na zone bana yo boni boye ko yo sana. Ah, yo comment le tala kemba. O moni merde nga, les adete attention. Yem sa ngelo benga nga. Zila, ni le kotsi. Ni o ka basango na ngati. Na mo sa sakana na ngati. Basango na yo. Na benga zo o. Na yo ka yo o moni la zoba na yo na Rita mama de la Cora de le véritable. Wana osani, Rita yo osani. Non simba yo, nzoto na eloko te fifi. Taba fifi. Okukangati. O moni okukangati do komekangati. Komekangati. Yo osakana na basi na yo ka basango na yo. Obeta ovimbisa ngati. Ngati ozwaki nga pona koma esclave na yo te. Oyoki nga fifi. Et puis na mwasi lokola basi nyonso donc tant ozobenga nga bongisa un peu lobeli na yo eloko yo. Pesa mbonga biloko kolia. Taba fifi. Non ba no pesa nga mbonga wenzi na bimana kena ke sa wenzi. Ngana ke so mbongo likolo kuna. Tellement que
question bon pesa ngai et on la RT mais non lo bana yo yo mona moyo tenga na zoba na ona lambela ba boni boyko question bon pesa nga bon wenzi teba fifi okutani te okutani yo ngarita mama obenga pe yo o mama na ngana tata na ngaba bota ngaba benga ngabongo te taba mibalo oka sango na ngati na betaka nzambe Ça 10 000 euros plus ça va 10 000 verticales. Tu disais 10 000, comme ça ça va 10 000 verticales. On a 10 000 francs na wenzeni, et ça na wenzeni. Na kasavu botoza wenza 10 000 francs. Boni boyko. Et puis les amis dans la baton, na okani ka Thomson. Débrouiller fufu so pe quoi en Italie na été. $10 à Thomson. Et puis, les gens n'avaient pas Thomson. Na zokani ngulu. Na combien na yo? Un kilo ngulu ya combien? Il y a 16 000 francs. Ce qu'on peut ça pour na ça na ngulu. Comment déborder na lobby na okani na Thomson, n'est-ce pas? Yokinga. Donc moni maman qui n'a reçu là-bas quoi na quoi na apeso kwa parce que ngana na tante. Na attend lamba. Pesa na téléphone non entendre na mon. Téléphone na bi pas qui na téléphone na pour s'appeler pesa na téléphone. Ah fifi tu ça nga ba j'ai. Appelle ni no ya mama linga. Tala keba na ngai itana yo kati na tika de no na pesa na débit na somata bo fora. Na zo ka chaleur. Nasi na kei. On a battu plus qu'à boité. Et où est l'oninga que coûte un mondial? Donc, ce qu'il y a un téléphone à 4. Oui, mais c'est que moi, on a piqué crise. A piqué crise. Maquillé Silim Kanya. Donc, alors, ça ne me concerne pas. Maman, c'est vrai ça? Papa, la zone est là où on va battre. Il y a le rôle à Benda Makila Moukania, le rôle à Mélan, le rôle à J. À Sarana, le boto Mingue, d'accord, répondre à ce que tu m'as aucun de vous. C'est pour ça qu'il est ni pour la moine. Maman, tu as côté Magnon. Tu as côté parce que lui qui est bien mal à Kanga. Moi, valise, moi, blamba, maman qui teki, et celle qui n'a pas solution, na docteur, voilà, tout solo, n'a pas de téléphone. Maman, West africain, donc on va dire comment on a. Après, c'est qu'il y a pour Afrique centrale. Maman, tout ça, tout le monde. Mais, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bizarre, ma cambo, bino mo boye, bike. Yesu la côté bakisi na ye pona mwana mukanya. Ngana ko sukse bakisi na pesa mutabaloge. Aza normalité. Malade ya mwana na yezo ki pete zo mwana. Ma chérie. Ça va. Maman me dit soit. Amélie maman na pesa ki na mukanya. Écoute, je suis ton père, tu comprends? Ne t'en fais pas, d'accord? La sala batamu kinimini. Ngana yebi kindoki te, nazana kisi te, na sonala mandoki ya quartier banzungu na moya kindoki na yebi yango te. Bon na koko na ngai vraiment. Papa soko memaki mo eloko tikela biso pe pona ba nyongo to kote le kebele. Ba tikeli. Kusinga singa boyeni. Merci. Asa camarade na yipona senga. Eza resulu kama ko bomba te mama. Oh non, ça les a boy maman, je pense que soki Omari alingi Koyate, alingi Koyamba Bapelte, appelez-moi. Té papa, namo na okoma kuna pe. Non, maman kokoma te. Papa na okoma dans les caca. Papa na za makolo na ngezo sala marde ko mo bangena ba rhumatisme na kokoma. Auto sang. La kina yebisa yeko. Okonya balo na mbongo atikala tane loko te. Moi je veux faire quelque chose, d'accord? Ayez vos tempéraments, d'accord? Et si Omar il ne sait pas faire quelque chose, moi je suis ton père. Je vais le faire à sa place. Je vais le faire à sa place. Merci papa. Merci. Merci beaucoup. Merci moi. Aza camarade Omar, tant bosengi mwana okende kuna ke boyebisa po ete ya ye po to benga zo yamba te zo boya dépense nyongo soko za nyambo blo na nyo so te ke okomi otika moninga lelaka
obosani maloba sukali ozalaki oloba mama ye moto azokufa ye bato bazotala ye baby. Tu étais la femme de ma vie. C'est ce qui fait que depuis tous ces temps, c'est dans un moment où tout le monde en est plané, ne sachant pas où m'arrêter parce que la chair de ma chair, c'est flatté. Là, du coup, on a réalisé que ma chair est à mes côtés, l'os de mes os. Je t'aime. Voilà. C'est vrai, sur on va se sentir à l'aise. Je suis vraiment à l'aise parce que je suis chez ma femme. Mais en tant que Bali, en tant qu'un responsable, oui, je sais. Je sais. Mais en tant qu'un homme responsable, je ne peux pas permettre toujours à continuer à est-ce que nous avons même Bali? Pourquoi on a connu toujours la vie? Qu'est-ce que tu demandes, je sais? Moi, j'ai une maison aussi. Et cette maison, elle est vide. Mais c'est pareil que moi. Elle est vide, non. Toi, tu es une femme, moi, je ne peux pas venir m'installer ici chez toi. C'est ta maison, ce n'est pas ma maison. Tu comprends, non? Ce n'est pas ma maison. D'accord? Je sais où tu veux en venir. Alors, et mon garçon a encore fait la terme à la Kenya. Mais aussi il faut sentir quand même qu'il y a un père de mes côtés, ou à diriger, ou à gagner la cahier, sur la salle à bruit, avant un peu moins de temps, il faut succomber à la bénéficier afin de diriger seulement sur ce l'ancien radino, mais afin de connaître pas là, parce qu'il n'y a personne à la maison. Ok? S'il faut la zone, c'est garantir, alors je le ferai, et puis tu viens tester là-bas chez moi, et tu viens avec mon fils. On va rester ensemble. Et puis voilà. Qu'est-ce que je suis contente. Franchement, j'attendais ce moment. Franchement, j'attendais ce moment. Je me disais, est-ce que ça va toujours continuer comme ça? Tu mets affaire à l'autre bébé sali se quitter Olinga motoza koko mescalvité Pesata on attend oyanga ta na pese pa na yo bébé mais le loko mo baluka Linyanga malunga osenga chimena na sepeli na yo ezamba liboso na mona mwasi atutisi motema na ngamba moko abino eza na ndenge baaventure te naa na besoin na osenga loboko na yo na bala yo te nayebisaki nga abi bon na explike mpe vi na nga nyonso nde mpe nabotaka mwana nde mwana akufaka na nde mpe navanda na ndako ya fifi mama oyebi mambo eza ebele na Kinshasa eya na mama mosusu yo kooloba te me bato kaka ndenge ezalaka baye kobetele lisolo esala mpe propre eta yo kongo na monoko ya bato mosusu nayebisi nga abi bon lepase na yo eza nango vraiment problème te bafi kutu oyo lepase na bango bazalaka bafi ya bwate bandumba bazwa mabala alors yo ozalaki juste ka victime ya mobali moko boye oyo alingaki adétruire vie na yo mais heureusement que je suis là nzambe atindi nga na nzela na yo mpona ya kopamisa oma ya miso po ebimaki okala nde nabi bon navandisa mama na meka mpe koexplike yo nde moto oyebi nde nini akoki kosala. Ok, nzambe azwa lokumu babi na bacirconstance nyonso tokumisaka nzambe nzambe ayebaki pourquoi ataki ex wana motema moko ya kotorture yo ya korespecte biso te mpo ayebaki yango ekobongiselo eloko moko ya malamu na nzela na yo yango esengaki ke biso tozwa yo ozonga awa omoni lelo oyo bafi ebele baza na mposa bakota lola me na sa mokili awa obongisi na ndetamboli no te okota lola ndenge nini oza na mposa nakende poto il faut nakende poto yo moko no awa oza na courage te olamuka nanu retard
10h au lamoki, 10h, 11h, 12h. Yep, ça a poto que le sala, nini. Voilà. Et ça, c'est que le cola yone mozaki nanda kwa fifi. Fifi a balaki yote. Ozaki ko sa melem sino motema no kuta na mobile moko bala yo. To lipambo ni moko bozo ezo ninge ya. Mais ekoya ndenge nini po fifi déjà aza barrière. Moi lipambo ni wane yati. Yango mapambo le banda ekoya ebele banda ekoleka yo. Mais lelo oyo tala kaka longwe na ndako fifi. Na zuyo na matata olie awa. Lelo vous méritez. Mais lelo kutena mutu oyo aza na posa ke honoré. Maman responsable de hôtel les camons qui sont sérieux responsable donc non il va compter donc on a pensé bien ma casse. Nga na problème te na ko benga Pizzi Mondele tata mwasi na voilà na José Sala moba mande fa pembe na mwasi de quartier na Lyon na ko benga bango na yebisa bango ke ozwi siko mobali alingi ayapo asolola na biso siko lokwa bango baza kuna poto bayebi eloko nini bakosala eloko nini bango bakosala mpona bango baza batata po cette fois-ci matoi na ngai ekoma na kimia parce que famille ya tata no banomonaka neti na balisaki ndenge onovana ndako ya libala nzambe apambolaka na nyonso ekende vraiment liboso okomi otika moninga lelaka obosani maloba sukali ozalaki oloba mama ye moto azokufa ye bato bazotala ye bebi ye mama ye nazokufa ye ozotalanga ndenge nazolele ozomonanga abeda shu nazokufa ye ondimi otikanga nazobele bato bazomonanga soki mpe fokolelanga. Ça c'est votre maison, Kevin, c'est votre maison. Vita, c'est ta maison. Tu es libre. Il y a des chambres là-bas. Il y a des chambres ici. Ma chambre aussi là-bas. Oui, c'est ta chambre. On a la chambre dans la climatisée. Calme-toi, maman. Nous sommes à la Jamaïque. Vous allez donc là vraiment très à l'aise, sentez-vous très à l'aise. Merci papa. C'est maintenant que je suis senti que je suis à l'aise à côté de mon fils. Et je me sens responsable, dans la responsabilité dans la comme il faut. Pour lui qui est à la maison qui est sous les bousseaux et dans sous le parce que là je me sentais un peu limité. Ben, là, je me suis senti responsable. Tu t'es senti limité parce que ce n'était pas chez moi. Mais il faut garantir à la télé. Mais il faut te rendre compte chaque fin de mois, toi tu es une femme. Certes. Il n'y a pas à manger, papa, il n'y a pas à manger. Mais moi, je ne peux pas manger. Calme-toi. Non, je ne peux pas. Ouais, tu vas amener beaucoup de trucs comme ça. Papa, chambre. Hein? Quels sont mes habits, maman? Papa, chambre gauche ou droite? Kevin, où? Très bien, deuxième chambre. Deuxième chambre. Voilà. Je te parle, c'est pour comprendre qu'il est dans le on a dit que j'habite seul. Les moments où ils ont terrain vide, ils ont occupé des. Ils ont occupé si peu d'accord. Donc fais de cette maison ce que tu veux. Et de l'homme de la maison. Comment occuper et de la maison et de l'homme. Ben moi je suis là, je suis là pour toi. Donc tout ce que tu feras de moi, il n'y a même pas déclaré. Mais soyez dans les accueils, vous allez très à l'aise, il y en a moins là, au fond d'un bino. Et c'est pas la bino. C'est comment soyez les accueils, vous allez très heureux chez toi, que tu te sens à l'aise. Ben c'est ça. D'accord. Moi je suis contente. T'as une belle maison. Ouais. Une belle maison avec une belle femme. Je suis flattée. Masia yo kambo sengananga oyo nazolobela yo papa kanisa maya fleur ndenge kotaka na océan
esilisaka mungwa te papa echanzaka nango langi ya océan te. Omar, bonjour. Omar, Omar, maman, okuti moto Omar ye. Ngai. Ne yo za Omar, ne? Ne mobile na ngai maman. Oui na ndako na ngai. Mobile na yo. Ete. Omar za mobile na ete. Ngana yawa mwana Omar kuna pike crise ona yawa. Mama toke na libanda. Obike na ngaba mama ba poli boite. Nganzete. Ah bon ngai. Nganzete, ngai poli. Omar aza mobali ya mwana ngai. Mwana ne mutapike crise la ndako ona yawa. Akufa. Oyo akufa te. Akufa. Puye mtobela. Mwana obela te. Te mwana te mutapike te akufa. Mama bima akufa. Mama na komima te yebisa kote Omar aza lingana bali nanga Omar. Omar papa ya mwana pike crise. Bon azate papa mwana bino azate. Je comprends pourquoi Omar a boya mwana. Yo ma nkolo ba impoli. On a ngaba. On fier on peut pas bonjour te. Donc yo ba éducateur ya mwana éducateur. Na yeba yo te na na posa na so. Bima. Posa na reza na kuta na papa ya mwana oyo azobela. Okati. Il n'est pas là. Yo muta respect. Wewe linyingela libala moninga. Faloza na yo moko. Yanga. Faloza libala na yo moko. Omar abuli. Omar mabima ko. Ona kuna tongo. Bon mwana aza kiboli ngani. Ya 14. Ah merci. Ah mabima. Mama ko bega na ngate na ko bima selongai. Bima. Omar soko soka na mwana muka na pike cri. Na été. Moi mbabande bando bela tilwa bila kali kamu. Aya bande ko luka muto Omar na mokilo. Ye mutabega na maladi. Aya bande ko luka muto Omar. Ngana keye. Na keye me na ko bengo Omar pona so benga so répondre ngai te. Na ko yeli susu. Na ko yeli susu. O kuta peka ngai. Na kuta yo te na kuta sikomba lo Omar. Kile kuna mama mpoli. Confiant. Yo muta respect. Yo yingela dibala. Tu la mama. Concept Touch TV, 2 fois T. Nkolo eza biso. Nkolo eza biso boulot penande vandi makambo awa quoi. Ponga na lekara awa, papa chéri lekara awa, makambo to papa chéri lekara awa. Bonon sala boulon me beaucoup magité. Moi libuka ya mobola etambula mo banda ke belé libuka mo konzi ya moi ya patron ya kana kata lupango bimangate parce que bimi sentinelle pe alongo musala. Biso makanisa kitoko to bomba rango. Makamba beto sala rango to yebi yango. Ozana ba activité na yo commerciale ya ka to lekisa yango to ko lebela yango mukile koyeba to ko sala mbongo. Musicien poko sa ko ya chanter koyemba trop kikoso o umela trop te bite so sala ni ce qui savon to yemba. Ya kawa les cas bayeba yemba palola salatu et bel ba sala succès gua montre et gua seconde ayeba na raté na montre gua ba na ra minute na air 15 et 20 minutes 15 et 20 minutes 30 secondes sur ta PC c'est bon ça va montre ah wande ma soleza Concept Touch TV pour moi les kaka oui les kaka ah to pitié to soigner sur les bandes na suka to yamba yo mo ko bele sketch bakota na kanda mnanda ko na suka na mo bayamba naka ko banga no polémique ne sauter ya bien ya reçoit te ya ko manquer ba tout Concept Touch TV concept solo ya ngo tout on na TV ya to benga Concept Touch TV voilà quoi. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi yambo yokota batandaki makuta nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya bipepo na ngai yango nde malasi nasopeli yo baloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo
mosusu te yo nde nzambe o mosusu te yo nde nzambe nanga bien aimé nga namoni nzambe mosusu te yesu kaka nde nzambe